I will never let you go, no. Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour à tous les Abakoukou, à tous les Gaulois de Ferregola et à tous les Gauloises et gladiateurs. Que mon Dieu vous bénisse et bonjour à mon sponsor SMK Empire, maison de production. Bonjour à mon artiste Smoking 9D78, les grands rappeurs depuis l'Angleterre. Tout va consommer My Lady, ils ont la plateforme et tout. Hein, consommer My Lady et ça l'a bien. Merci beaucoup à la fondation Boss Lady Mamani Mama Aziza Riziki depuis les États-Unis, fondation de Kosungaba veuve Borfelin et Maman Moutema Malamu Azawana pour le peuple congolais. Voilà. D'orchestre Bolokoko, je vous aime les Abakouk, les Gaulois. Like vidéo, partagez, commentez. Pas des injures s'il vous plaît. Nazo qu'on rappelle, pas des injures s'il vous plaît. Avant ya koko sala injure na yoto koloba, Luka d'abord oye ba Dorcas Boloko kolobi nini. Soro yoki no mam Dorcas Boloko kolobi te, koza la pressé ya ofinga te. Est-ce que le vrai Abakouk, bazawana, manifestez-vous s'il vous plaît. Beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Voilà. Dorcas Boloko kolobi boli bo melara téléphone. Niveau ya bapel nazu. En tout cas, maman nanga sila na biso bandeko. Tolinga sila makasi ndeboye. Bino baba kouk bobo manga niveau tolinga sila na monyango. Voilà, Dorcas Bolokoko est là. Boya koyoka sikoyo, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bozoba mai o mela koka o ba mela soki pe champagne soki pe nini aya déjà mela parce que message pour tous les Abakouk. S'il vous plaît, message pour tous les Abakouk. Venez écouter ça et Naza peut vous expliquer directement Mambo et on a ma question au Yobotunaki. Réclamation. Donc, d'abord, il faut consommer film et réclamation. Donc, il faut consommer film et réclamation. Beaucoup de gens, beaucoup de commentaires. Et on sait bien, total film et on a. Bozaro déclaré, Bozaro benga. Musuru tabenga ngalobi on attend oki kane pe ngakane na katle même lingala bolimbisanga babaku deux fois bo benga rabiso bo énerve rabiso ba question musu bozo tuna mutu baza ko expliquer ayo zo memanga na be bozo mona peut-être au comme début bozo boulé que début bozo ko s'inquiéter pour na bino bo mona biso le roi to s'inquiéter te ko leka kutu peut-être bino pour biso to na domaine ya YouTube to yebi YouTube on ngele kaka to ça va YouTubers donc to yebi fonctionnement et lokwango. On doit vérifier que l'on simba te côté wana. Donc tous les ramité marokita. Je sais que biso tout olingara si la mingi. Tolingara ba jeter na kati ya chaîne ya SB. Si ko réclamation ce ko yangwane oti kokota jusque là. Commentaire mouké, ba j'aime mouké. C'est sikoyo. Mais pour nous robenga boza ba premier na robenga comme que chaîne ils ont un problème. Non. Chaîne est un problème. Te bolandanga très bien. Bolandanga bien. Parce que émission ou vidéo on a au sala na lingi sous ma question te après yango s'il vous plaît. Donc c'est comprendre bien. Parce que au moins bon herbino boza robenga, herboza kokoma, boza ko stresser si là. Là boza baté yango wana. Entre temps que si la zone m'a belé, si la zone m'a tournage peut-être il y a un film mususu, il y a un déconné mususu bazo comme baza ko invité, y compris il y a moro lisusu baza au coma. Pour aider lisusu ko côté na kati ya SB. To uti na film blocage. Blocage nazo bandelara nazo lobara meilleur film de l'année 2022. Jusqu'à aujourd'hui le 22 octobre, et un film où l'équipe blocage. Bon, là, on a très bien, s'il vous plaît. Film où l'équipe blocage est zate. Problème est zanini. Tout le film est mort blocage, et zali film est mort yamakasi. Et puis blocage, nous les Abakouk, tous qui motivés. Nalobi français ou bien?
Botiana ba jam, la ligne na kota, na dossier au déranger qui voilà. Oh et belé basi ba tension ba côté hôpital. Ba cousin ba comme il a ba stress moro donc abakou je vous aime que mon Dieu vous bénisse mais c'est qu'à tous vos amis. Zamba pambola bino ensemble avec Penza. Zamba lola oya kela likolo na se à bénir bino. C'est comme ça que bazalana balingaka que c'est comme ça que bazalaka vrai amour. Na mutunaye boende za bien bozo la vraiment si là que tolingi était parce qu'il y a ça si là tolingi était parce qu'il y a ça na scène le lo si la rova na ndako azaka na baba cook na ye en tout cas nzamba lo la pambola bino tout bisika bozwami Dorcas boloko kaza bino puis na linga bino mingi bola da siko explication na ngatleur tauti na film o eza blocage. Film ya makasi s'il vous plaît. Film ya makasi oh eningisi monde. D'ici là Eden Poiti, merci beaucoup. Jimmy Best School wana, je sais pas si on le bien ou bien. Tozo Kitanaka qui a Matadi toujours pour nous recevoir la promotion, il y a blocage. Na signalé bino déjà babakou que d'ici les deux le 2 novembre, na rozana matadi. Abakou ka matadi ozo na Dorcas bolokoko s'est manifesté na rozana matadi dans tel ledia. Le 2 novembre na rozana matadi pour na kota la niveau au blocage kendaki. Toroye bango kuna le 2 novembre na matadi na rozala wana. Torote na film makasi o ezali bongo blocage. Blocage ezali film oyo etalami à mort. Niveau blocage etalami d'abord, na pesi babakou tout merci, na confiance, na fidélité, na considération, au bozo continuer ko pesa na sila na bino. Na blocage, tozela ki biso tout motivé. Vraiment, tozela ki très motivé, babakou. Tozela ki vraiment motivé, tozela ki blocage, na maboko ya rufungwama. Oh, tozela ki blocage. Et le qu'on ne fait pas, c'est bon, mon akebo le la ba vu eza ko matate ba vu nini. Tu as vu que si la bisalu mama 100K avec un espace ba 100K. Mais nini tu siko aussi azo bet na ba 100K te voilà. Na koti siko yo na place wana o bino bolingi boyeba. Mama 100K si la bisalu. Bravo to yebi biso tout. Si la bisalu mama 100K. Erto moni babwa keli biso show story, si je me trompe pas, na lobby anglais en bien, na le barapa anglais, te Jolivet Malongi dimina rapé. Oza roboma rangapé à mon titre. Beaucoup de gens herba moni to koti ba FB et koti ici pour na batu babula ki show wana yangonde rozala film. Bolandanga très bien. Bolandanga très bien. Babula ki yangonde rozala film. Kendi bando ça c'est que ça peut banini ba titre et tout yangonde show wana rozala film et ça li que show wana ezala ki juste sorti au mams abimisaki bandeko na ye famille na ye o bazana kati na FB wana baninga na ye ya musala ba collègue na ye ba concert na ye ba confrère na ye baza batu ba uti na ba stress ya blocage il fallait peut pas se détendre moi mukie pour blocage les films wa bimisa ki maé les belé il fallait siko ba se détendre il fallait ba luka pièce moro base na ba penser moro eza bien normal ba feka nde ba sala ki show wana. Et puis ekenda ki bien etalami. Problème c'est quoi on a bino na biso na mitia parce que je suis abakou kavi. Herba boa keli biso réclamation. Tozala ki motivé te. Abakou ndima erreur. Loba oui, tozala ki motivé te ndima. To wangana te, ngana sera bino to wangana erreur na biso te babakou. Tozala ki motivé te herba boa ki réclamation. Premier épisode, tout qui déjà d'abord déjà dans le premier épisode ba oh ba landara FB le vrai Abakouk déjà ba comprenait que Ian ça ne va pas à partir du premier épisode pour na ba vie na biso. Jelinda ya ça va moi ça mon nene maman alliance ah moi ça appelle ça alliance valeur veut dire que na boya rekonda pour na yo non que na bien explication na qui torot
Tu as qui motivé déjà dans le premier épisode. Non, tu as qui motivé. Ok, il fallait tous la kaka nenge tous la déjà motivé parce que biso babaku to aura babeta biso tonga. Veut dire que tonga biso babeta biso la dipirante la ba parate tonga biso la nini tonga biso la RK SB abouaki et leur mort na kati ya SB officiel. Nous sommes directement là pour na kokende rotala yango. Bozo mo na peste la biso to malade na biso yango wana donc kif na biso yango wana. Tonga na biso mami za pesa biso yango wana. Siko cette fois-ci tonga wana babaku ko dirait bo rataki yango. Yango bo moni ke ba vie na biso eza mukie. Mutu aza na droit ya ko signaler chaîne ya sila te s'il vous plaît. Mutu apesi bino ba information wana eza information ya lokuta. Mutu a signaler chaîne ya sila te. Ngana ebisa ki bino ke cette fois-ci na robanda ko ya ko ba makambu bet mate. Hier j'appelé. J'ai vérifié, Moutou a signalé chaîne Yassila Azate. Et puis personne n'a droit de signaler SB. D'abord, na niveau ya vie au SB Azanango, c'est un peu difficile de signaler que tu vas signaler contre naie. Et puis pour signaler on a nous combien? Parce que biso on a nous babakouk. Total la chaîne na biso ko le nombre d'abonnés au Tozali. Je sais pas si je me trompe. Mais na yebi que total la ka ba film na biso qu'on les cas nombre d'abonnés donc ba biso pour être comme déjà na 200 000 cas c'est-à-dire que toi on a 150 000 abonnés mais tu as dépassé 200 000 cas de vues donc on les déjà nombre d'abonnés donc c'est difficile Moutou a signalé chaîne Moutou a signalé chaîne Yassila Azate pe ba ko signaler raté pa maman ba papa bande konanga ibaleki nanga bayaya nanga Jolivet malongue cœur vous voyez boyokaka Jolivet Nzambe a pesa biso occasion un jour to yambaye bato bayebi yebo que nous retourne na douche kapanga ba koyebi sabino azanani asala nini avant peut-être tel atangela ngo wapi pour peut-être bozo mona azar réalisateur moko to ya simanda kute Aza Moutou a étude ni asali et puis Aza informaticien mounene. Donc ayebi tous les 4 coins. D'accord que gérer chaîne wana to YouTube pena minute c'est bon. D'abord s'inquiéter te. Moutou Aza na droit à bloquer chaîne ya fila te pe baba signaler en te. To se comprendre ngana bino. Problème est que toza motivé te tout na réclamation. Si ko eloko nini photo sala po ba vie na biso e mata. Na fiko ko nga vraiment ni na vandi awe mama motivatrice na lobi bien. So na bi bien te bolo bakuna bon like bebele. Motivatrice to motivateur. Bolo bakuna. Skonde na zaboye. Nazana Fiko, moni semaine oyo, préparez-vous les abakouk. Ngana bino. Tito comme le 30 octobre. Ba film wana il faut les kaba 150 000 ka tout le prison. Naza clair. Yo lali abakouk lamuka na sopelo mai na longi na sopelo sucré champagne to na sopela yo nini. Tous à la motiver s'il vous plaît. Abakuka la kate biso to telemaka Bible yango moko lobi abakuka loba na telemi awa nazo zela ne bénédiction nanga siko yo ko telemate yo abakuka ke kolala ndenge nini tandis que bénédiction no yo ye réclamation donc telema eloko problème moko eza na chaîne te ba signaler chaîne te eloko eza te eloko eza ko se passer eza biso nde babakuka to lingi to boma Mams na biso de Babakouk. Donc Abakouk il faut to consommer film s'il vous plaît Abakouk na beta setendenge nini Abakouk réclamation ngana bino semaine oyo to kosimba na nzoto Tito comme le 30 octobre ceux qui va filmer tous les épisodes na biso wana le 5e partie na biso ya film ceux qui ti avant le 30 octobre les qui fi ça c'est comme il a 150 000 te ngana bino to kabwani
En tout cas, il faut avoir une décision. Pour la monnaie, on dirait tout ça à Moussalate. Or que nous, tout ça à Moussalate, très bien. On fait la promotion comme il faut. Mais en retour, il y aura Babakou qu'on dirait Bozoyo Kate. Toko Kabouana, Toko Beba na Mabe, Webi Dorkas, Boko, on est à Silikaka. To Silikate, to Beba na Te Abakou. To Kende consommer film, Balai Keros à la Moukier. Ba commentaire Moukier, Ezanini, qu'est-ce qui se passe? Nanya Boakelibino Yombo, na Longoli Yombo, na Kombo, na Yesu. Maman assemble la bande ressemble les filles, qu'on a boy Yombo nom de Jésus. Bisna Babakou Yombo, ezate na Kombo na Yesu. Toza ba chrétien na ba chrétienne awa. Toyebi Nzambe. Bon longola idée que va signaler contre